Coucou la famille, hein, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou la famille, bambote ebele bisika bizubino. Poboto bon déco, na kati ya mabota na bino. Toza na kati ya bon déjeuner. Place to la msaka conscience. Place to zoaka un plus biso nangai. En tout cas, lelo ezali mercredi, je crois, tout comme déjà. Hein. Ah, jour ezokende. Mbango, vraiment, en tout cas, tous en place, tout vanda. Tout à l'heure, le mercredi, voilà, c'est déjà mercredi. Voilà, bande konangai, bobo to bondeko, nakacha mabota na bino, ninkana, bande konanga, ningana, telema, bongama, yaya, zwa ba, benga rangonini, ba, kulu vite, ba demande na yo, ba CV, voilà. Kende ko kotisa na musala ndeko nanga luka musala esalaka bien epesa kisengo moko boye obimi muke na kati ya ndako kezwa mopepe mosusu libanda esalaka bien bisika na bisika ezalaka na vitamine nango voilà kokanga maka esika moko tozwa ka vitamine B bima pe ozwa C ozwa pe D ozwa pourquoi pas E pourquoi pas A. Voilà, bande konanga toye na tongo ya lelo ko lamusa conscience ou bien na ina kamoko ya normalement lelo eza ka o eza ke yo na ngai to pesa moi eyano yango ko leka bongo te like pesa moi réponse toko sunga ndeko mwasi toko sunga na pena ba o bazana ba ka ya ndenge wana yango wana na ye ko ebisa bino ka wana bino mo boyebi ezaka nango mukuse makasi mais conseil ebele. Et puis, bino pe boko pesa ba conseil plus ou moins 10 minutes. Ici, nango, tozwin, tolikin, zela, toke na biso na misala, na ba préoccupation na biso, ba msuba ke otika bana na classe, ba msuba oke kozwa bana, donc, ba préoccupation, ezalaka moi ebele. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ma tondo na ba ndeko na bisa kimbangiste, yenge na bandeko ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo ba salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman boboto bondeko na ba oya biso ya catholique o ba pesa biso baptême o ba takisa biso na ba école kitoko o ba linga biso vraiment to pesa pe bambote ebele pa ya sœur na biso sœur Cécile o ya lycée mpiko na biso bandeko to pesa bambote ebele longue vie ici kozali na Belgique. Voilà, bande konangai, toye na lombango, ningana, bon déjeuner, moi kopwati, kopwa café, en tout cas, il s'alaka bien, maï ebele pe komena na tongo, il sokolaka barin, il sokolaka intestin, il sokolaka gorge. Bande konangai likamna ye nango lelo, ezande ko yapsa mwasi avani na Suisse. Suisse ezamboka kitoko, ezamboka moko ya bien, mboka moko posé. Nga so na oyo ka Suisse na mona neti bango na Canada bazamboka moko na likolo nango oko bakisa pe moi Suède ezamboka moko géographiquement ezali je crois premier pays où ezali propre na monde eza Suisse et puis deuxième balobaka Suède. Voilà, alors na ebité ce qui échangea mais tant tourné ko tanga ezalaka bongo. Donc, président Nabiso, banda olingami ko kene ko ba soit na bango na Suisse. Vraiment, bambongo na bango banda ko bomba bango na Suisse. Alors ndeko moi si avani na Suisse, alingi ayo ka conseil na yo nanga pona likambo oyo ekomeli bango. Ndeko na biso ya mwasi abalaki mobali azali muzombo bazombo oyo bakoli na Congo. Donc, tout le bakaka, bakoma déjà, bakongolais. Ye abaliye azamuto abandundu. Babala naki na Kinshasa. Ndeko mobali azalaki marié na Kinshasa, a divorcé ka déjà l'époque wana, abotaka bana misato, deux garçons, na fille cadette. Alors, ba divorcé ka, aye ko balaye, ye azalaka jeune fille na botite. Tanga divorce ka bana wana bazalaka mike mama ya bana wana normalement ye mutu aboya kaye wana selon ndeko na biso.
Alors tango bavandi na Kinshasa bazaki ba locataire mwana mwasi wana bazaki kosala série wana na Kinshasa ndo ça na l'état bazaki na vie bien mobali pe abando débrouiller pas mal en tout cas babalanaki bazalaki na vie malamu na ndenge babundani en tout cas banda babalana bachaka toujours mbongo na bango ensemble banda na Congo ceux qui mwasi azui ceux qui mobali azui bachaka toujours mbongo na bango ensemble bayebi ndenge bakabola mbongo te oyo mbongo mobali oyo mbongo mwasi et ko sala ke kana bambongo na bango kade babundanaka mobali akende akotaki Angola et pa ba famille ne ebele bazonga zonga déjà na Angola ba parents bandeko ebele bazonga na bango na Angola ye atikalaka na alors tant bakomi na Angola abeti sous cop aye kokota Suisse koti Suisse atikaka ina mwana moko ale aye ko bengisa ye bengisi ye na mwana pe mais abengisaki bana na ete oyo abotaki na mwasi wana bon mwasi wana eparaîtrait abande penza kolinga te ke azwa bana bana moko l'air baye na Suisse ba continuer mkanda pe kwei babakisi bana 4 misatu na sima baza sikoyo bana 4 bana pe bakoli lelo ya suka déjà akomi na 14 ans donc maman abiso azokende na ne oyo akokokisa 50 ans je crois ou bien azana 49 ans alors bandeko na ngai kokoma bakomi na Suisse en tout cas babande toujours ko travailler fort bazala bango ba locataire ya banda kwa l'état basomba ndako na Suisse te bazalaki na bulka ake bakende kosomba ndako na Congo wana ezali bidenge bango bazwaki décision na nini na vie na bango bakosomba ndako na bango munene na Congo bakotonga ngo kitoko parce que soki bazwi retraite papa lobaki en tout cas akozonga parce que akoki kobengisa bana te tellement maman bango pe bande ko boya maman wana to kesko na Kinshasa bano atikaki bakoli mais bakoli baleki ba 20 ans baleki penza ba âge bakoli mais maman na bango sko na Kinshasa ye kokufa papa wana asalaka tout abengisa bundana maman na bande kolinga te mais maman na aye kokufa maman na pe na Kinshasa zaki locataire papa ye moko na ndako donc mbongo batiaka toujours ensemble quand na mbongo na bango bandozo ensemble papa bandoko longola toujours ba 300 à 350 $ ou bien 200 ceux qui payent bazana ba facture ebele et bande ko zala moins de 200 fois tinda na Congo bana wana ba futa ndako et puis ba lia malgré bazana maman bango bande ko tinda mbongo bana wana toujours pona ndepe ba yokanaki asunga bana wana en tout cas bande ko tinda mbongo bana na ba futa ndako et puis ba lia bien alors bande ko ngai e ko sala ke mbazu bale bandi ko sala mbongo na bango bazo tiango toujours together ensemble bakati monta moko boye ya mo munene penza bande pendant 10 ans ba bomba kambongo wana pona bakitonga ndako na Kinshasa lokwa pe ba mo baza lokwa basambela peneti na bakimbangiste boye bango en tout cas baza ko croire que ba ko bengana biso na poto un jour bazo bengana biso molimo oyo eye bandeko entre parenthèses nazo beta le solo mo conseil pa nazo kende e bandiko déstabiliser batu na mitu mais ngai e ko kanga ngai te que bientôt bazo bengana biso bientôt nani Simo Kimbangu azozonga maloba ko alobaki e kokisami ke tokokuta na bapaya tokozonga est-ce que soki Simo Kimbangu alobaki bongo ke bana nanga bakobima bakokenda bamboka bapaya est-ce que bana nyoso baza bana Simo Kimbangu point d'interrogation parce que bana nyoso baza bana nzambe te bamsu balinga nzambe te bamsu bana nyoso baza bana Yesu te bamsu balingaka Yesu te pona nga ba oyo bakozonga so Simo Kimbangu ye oyo bakozala bana ya Simo Kimbangu et puis soki bazongi Simo Kimbangu akobongi sesika bakovanda parce que na ndimite ye akozonga akoya azongisi batu na Congo apesi biso esika kovanda te na ndimi yango te donc ngai na koboma nzoto te soki vraiment bino batu botie na mitu
que Simon Kimbangu akoya akosoka ye bato nyonso bakozonga akolukela biso bisika et puis mokili ekochange ta mosusu tokovanda sur na bandako oyo totongi te ta mosusu tokovanda na tokokoma esprit ou quoi que ce soit. En tout cas moi je ne comprends plus rien bato ebele mitu ekomi mpenza compliqué baza kovivre lisu esengo na poto te ekomi kaka Jésus nani Simon Kimbangu akoya makambo ezochange na poto bakobengana biso bakosala biso boye yaya moko bakobengana babengani mokolo bakondima bandimi menga na kovanda na présent na kovanda na bafutur te non na kokanisa lobi na nga te lobi na nga na kokanisa ngo na ndenge mosusu mais na makambo minene te oyo okoka te pesa o souci wana ezalaki entre parenthèses. Alors bake mobali siko ntango bakobendi kokende bandeko na nga atika na 3 minutes ntango sikoyo ndeko na biso wana ya mwasi na mobali oyo apesi lisolo mbongo ekomi ebele ekomi mpenza ebele mobali siko akiti na Congo asobi terrain ya kitoko bandi kotongisa yango mpenza ayebisi ye totongisa yango bandako misatu na kati ya terrain wana bandako ya 3 chambres à coucher moko musu 2 chambres à coucher musu 2 chambres à coucher pona totia ba locataire batongi yango kitoko bawese na kati biloko tout. Alors ndeko na biso wana pe oya mobali wana mobali na ye bana na ye pe batangaki na bango moke na Kinshasa mais ba chômage okaka ba misalaka ya bongo donc vie ezaka ndenge wana ba réussir penza te donc papa batinda aka mbongo ba déploka pena mbongo oyo ekende ka Kinshasa. Alors papa wana siko boyebi nini likambo ekwe tanga komi na Kinshasa sombi ndako wana acha na ye kombo mwasi te acha pe kombo ya bana ya Swiss te ache kombo ya bana oyo ka baza na Kinshasa même pas kombo na ye moko achete donc net asombeli ne bango ache kombo ya mwana liboso ya mobali na Kinshasa kombo ya mwana ya mibale donc atongi bandako wana ache oyo mwasi ya mobali ya liboso apesi ndako ya liboso 3 chambres ya mibale apesi ndako ya 2 chambres ya misato apesi ndako ya 3 chambres abupia atongi ndako ekomi kitoko mwasi pe atindaka bambongo mobali azokende mwasi soka tuni o babuka lupango nano ebimi te cadastre nano esili te nano basinye te donc kaka kobalola ye bandeko mwasi pe sikoyo aye koloba un jour atuka toke sikoyo ndako penza esili ekomi bien tokende na Kinshasa ngo totala ndeni tocha ba locataire akeboye ake kokuta bana wana baza bien installé ya liboso kuta sa bali mwasi na ye bavandi ndako kitoko ya misato pe ya mibale pe andako avant abi papa po nini kozwa bango te ndako ya 3 chambres topesi bango muna chambre na ye ndako ya 2 chambres toche ba locataire obeto te ba locataire na moko biso moto komelaka o pona nini etali ona nini problème na weza nini so do yo so na che bana mabe basaba ya bana boy na boy soki bana ba uti Suisse ba ye ba wala ko vendre baba yana bango abi mais tout ça là qui en paix en attendant tous zo pe bambongo ba locataire siko ole to sunga bango chaque fois malam oche ba oche ta liboso atokola bali akota ta na ndako wana 2 chambres oya 3 chambres oya leki na kuluto babalani te bakozala ensemble oya bien 3 chambres azwi ya mwasi avandi na ye tocheta ba locataire oya lesaka pe bango ole biso na Suisse totindaka te tosala budget wana ça fait des années ça fait déjà 25 à 20 ans passé tokokata ngo te ekozalaka bandeko buku alupango ezomonana te. Alors tango bandandako bango bakomelaki ezaki ya mwana wana mwasi chambre moko wana de papa bongisaka place akomelaka ba dossier banini na Kinshasa na pe bandeko bakomi kolobaki azaka pe déjà na ye na makangu na ye bandeko na ngai eza pasi na mawa mutu anyokwami nanu kutu Simon Kimbangu ngo azongi te nanu babengani biso te
aya na poto ba nyokwama ba tikala même pas que tu vas voyager au Belgique au boye au ba sepela ba na restaurant te ba kanga sentir mais tala o efutie aye ko découvrir buka lopango na ba dossier wane bomba maki tanga komika kuna mkomo mobile na bimi abanika ko luka ka esprit moko e côté lié ake ko taba buka lopango boye ba kombo ya yezate ya bana na ezate nina ya mobali na ezate atie na e ba kombo liboso mwana mibale mwana misato abupia azui ba nini wana akangi ba photo avani na ye kimia alobile msuna Kishasa bakoya kwa koboma ye bakoya kotiele poison aye kozonga na Suisse baye kozonga bavandi avanti mobali na ye lobi tala merci opesi ngai mobali atalika nie abi siko olingi nini abi moye zali ozana bon moye okende ko changer babuka lupango wana o changer ba kombo wana parce que na ba récit nyonso yo sombela lopango eza kombo na yo to balana na bien commun pona ni tango kesa isa babuka lupango ocheka kombo ya bana ni même toi to ocheki ya yote ochepe ya ngate ochete ya baleki oyo pe bazali bana oyo parce que to lobaki un jour to sombi yango pona bana pona un jour so to lembi to kei soki simoki mbango aye to zongi bandeko bino bolobini siko mama lingi a divorcé alobi en tout cas foya nango na média to solo lango boye yaya koleka te partager émission aimer émission pesa commentaire na mama est-ce que a divorcé parce que kabatie kombo na été parce que à part wana vie à moi c'est na mobile bazana bango bien siko mbongo bande kotia commun alongwa na vie commune wana akoma kosala makambo na ye moko bande ko esali pasi na mawa bande kunanga ezali compliqué alors nasuki wana parce que er nanga pe koki conseil ngana pesa bino pour le moment ezate mais ba conseil na bino boko mayango ekozala kitoko makasi soki nzambe apesi nga makasi na memi yango na live wana nde bokoya koyoka point de vue na ngai botikala malamu tongo malamu en tout cas bon déjeuner ezali bien à bon attendeur salut la famille bye bye.